C'est le nouveau langage. Et c'est le langage approprié, n'est-ce pas, à la majorité présidentielle. Et je vous prends tous en témoin. Je me livre en holocauste pour le bien de ce pays. Dorénavant, je me comporte comme Tshisekedi Wamulumba quand il a commencé son combat en 82. C'est ça Daniel Saf aujourd'hui. Non, ça a jeté. C'est Tshisekedi Wamulumba quand il commence son combat en 82. Ma nationalité. Ma nationalité, Bazolo Bango. Kengo Adondo. Rappel historique. Les noms m'échappent. Nous sommes à la conférence. Maya Nkumu. Maya Nkumu. Nous sommes à la conférence nationale souveraine. Bilenge Baye Bayango. Maya Nkumu Alobi. Kengo Adondo. Sa maman est rwandaise. Son papa est polonais. Si quoi, y'a un mboko ndengeni mbula makasi. Na Félix ya matindika. Le 24, tous abonnés à Sainte-Thérèse. Daniel Safou. Tous les bana ma tête derrière Daniel Safou, ma tête qui s'est sous l'emba. Mon nom m'a binoti Sainte-Thérèse. L'objet va Daniel Safou va diriger. C'est inévitable. Et puis, il y a aucune manière de tout ça l'élection a gagné. Kandako méchant, méchant. N'a gagné. Oui, oui, là. Batubabiga Moïse Katumbi candidat, Félix candidat. Mais n'a faillu. Mais ngazo c'est la dofette. Sola mori, sola wiga o matata, o oben. Na teki lupango na biso na matete. Congo Millennium, Congo Millennium. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Congo Millennium. Tozara pour nous informer sur Makambo Itali Congo en général. Vous avez branché tout le temps dans site Yokolanda, différentes émissions dans Bissonande de Kolanga Tatiana ainsi que Nangaï Patrick Kitoko. Pour nous, spécialement après un long temps d'absence Bomoni était na site où biso Daniel Safou réapparaît yende to yambalelo pour que tout cela masolo Itali Mboka. Bonjour. Question, il y a révision, il y a constitution et refaire surface. Le président de la République Aloba qui m'a parlé qui n'a modifié. Et puis, conseiller en matière politique, Jean-Pierre Kabila et Oloba, Makambo Itali, changement, il y a constitution. Yo étant qu'analyste politique, journaliste, et puis moi, Mboka, vous défendre Makambo Itali Mboka, un averti aussi, il y a monde politique, analyser Makambo Anandeni au moment où le processus électoral les a déjà en cours. Nana bisolo mo tanga zon caméra bien. Nana bisolo mais ça on analyser té. Les jours Kabila Rolinga changer constitution, les jours biso to peuple au bengana. Si Kabila ose changer la constitution maintenant, peuple au bengana. Ça je vous dis, je vous donne ma parole. Et ça prophétie. Si Kabila s'arrange na batunayo, bakambila et consort, va changer constitution. Le jour car ba ozo initiative, va tout changer constitution, ba congolais ba bengana mkolwana. Ça je vous dis. D'ailleurs moi je vous mets en défi. Je mets la majorité présidentielle en défi. Va changer la constitution. Va changer la constitution. Sans un mandat. La constitution. Nous sommes partis d'un seul tour, de deux tours, un seul tour. Ils ont fait des aventures. Va charquiter la constitution. Oh, Njolia Bengara. Une constitution tricotée. Vous comprenez? Mais total à Bangokaka. Minga Daniel Saf na lobby yango na bangité moni bato babu ba mo kansa biso tozo banga bakobo mate mutu mo suta zap tango banga bango en commençant par Kabila tina se mutu moko so obanga bino za souté ko banga za souté vous me saisissez ngala lali na butu na loti penda l'esprit me parlait, l'esprit m'a parlé. Daniel Saf, lève-toi pour le pays na ebina la musi mwasi nanga na la musi bana ngai. Voilà la mission Nzambazo Pesangai. Naboyango. Kobanda Kabila tina seto banga bango lisute. J'ai dit Kabila, nazo bangater. Nazo bangater. La constitution est sur ça pas problème mais notamment article 10. C'est là où eza moment banalise tende kona ngai. Où eza moment ende bakino bolobaka moment Chimvundu. Kabila n'a pas un mandat officiel. Pour celui qui n'a pas un mandat officiel, il ne peut pas avoir les prétentions à rechanger la constitution. Je vous mets à défi, je mets la majorité présidentielle à défi. Moi, Daniel Safou. Si Kabila et compagnie osent changer la constitution, soit basalango lundi, mardi, to bengani bango nyonso. Par quel moyen? Par les moyens révolutionnaires, c'est que Karl Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Mais qui ont tout le temps, bazo et tout fin au cas dans le. Té, au moins ils sont autour de la question, c'est comme tout le monde a kanda. Autour de la question, tu peux s'en kanda.
Kotunanga question te pesa nga kanda na 4e mission. Rossi akufiti, c'est la révolution. Ba sango ba bimi na mboka, c'est la révolution. Ba beti bato. Nga lelo na to ça une semaine en hôpital. Maladi na bel. Ba lacrymogène na zoa wana. Ça me donne des surménages, ba fièvre. Tala Kinshasa ndenge komi solo. Baso boma batu. Solo wana c'est la maladie. Mutu nyonso azobela typhoïde, mutu nyonso azobela malaria. Place où ezaki ba fulu, ba longoli ba fulu ba tie ba toilette publique. Et so tali sa ke bato baza na vision même pas ville à Kinshasa. De la ville de Kinshasa, il y a pas un plan cadastral la ville. Oh, mutu to ko tonga place alinga o sala ba place alingi. Ba tiko sakana na batu. Biso yo banelaka kimbango alobaka. Kimbango aloba banelaka ba roya ba ko banga bino te. Ba ko senga bino mbongo la bino te. Ba ko zanga ya kolia te. Ba ko zanga ya kolata te. Bakozanga mutu kwa kotambola te Kimbangu adisa. Banela kango biso yo. Les propos que Kimbangu a tenus ensemble le 21 avril. Maman yango kombo kokisamati. Na yebisa bino tanga na lobango mbet fois. Le kimbangisme écrit par le professeur Banzouzi. Aza Congolais en face. Soka zaka ande basi ba corrompaye. Dans son livre intitulé Le kimbangisme, à la page 214, premier paragraphe, Kimbangu dit: le 5e président viendra. C'est celui qui apportera la paix, le bonheur et la prospérité. Kabila za 4e président, 4e président. Akende mbangu mbangu te biso c'est la 5e. 5e on peut fois y avoir une élection. Mais oui, toujours on a voix élection. Bisonyo bitumbo to bundeza n'aura pacifique. Élection sujet polémique les lots machine à voter auto ba contester audit fichier électoral ba confier na OIF et pourtant ba senga ba tia machine à voter une expertise ya ba experts internationaux ils ont continué à bloquer élection est-ce que effectivement goya. Mamba Congo, ya no mamute ko expert international ben mamba Congo bisomo ba congolais tonto 600. Congolais, les leaders congolais doivent être sérieux. Bolingo 600 mais beau tourner tout le temps rare mis vers l'étranger pour qu'elle va venir en aide na RDC. Le combat du Congo n'est pas seulement le combat des Congolais, c'est le combat du monde. Hollandi président Botswana, et ça c'est Congolais. Ça Congolais. Aussi longtemps pouvoir oezo gérer biso na kiyanke na bongo bongo, c'est l'Afrique qui perd. C'est la sous-région qui perd. Donc, l'irrationalité à pouvoir et à Congo, ils ont constitué pratiquement un blocage et un développement à la sous-région, même en Afrique. Je vous donne un cas. Le Congo a au moins dans son actif 30%, il y a réserve mondiale à cobalt. Quelle est la vision des dirigeants congolais face à une telle richesse? Vision dans Ouezakaka. Oh banakin biso tozala lar wana chadarit tozala mo patas mbongo ngo zo ganga ya bino to ya contribuable congolais yo tango yaki maniemo ye na Kinshasa yaka na combien na poche na yo tango longwe maniema si on fait la traçabilité mbongo chadari ayaka na combien mais le lobo le kana TV muta kolobela bino azate po nini soto lobi botindi ba policier bakangi mutu so bolobi anera kangi mutu on s'en fout de vous maintenant dit venez arrêter on s'en fout. Vous êtes déterminé. Je suis déterminé pour mon pays. Ndeko, langage on a yokangote. C'est le nouveau langage. Na yokangote. Je crois que c'est le nouveau langage. Et c'est le langage approprié, n'est-ce pas, à la majorité présidentielle. Et je vous prends tous en témoin. Je me livre en holocauste pour le bien de ce pays. Dorénavant, je me comporte comme Tshisekedi Wamulumba quand il a commencé son combat en 82. C'est ça Daniel Saf aujourd'hui. Non, ça a souba jeté. C'est Tshisekedi Wamulumba. Quand tu commences son combat en 82, c'est ça aujourd'hui Daniel. C'est Kimbangu Mvuluzi Yabandombe quand tu commences son combat contre les colonisateurs. Mais saisissez, monsieur. C'est ça mon combat aujourd'hui. Il n'y a plus à me cacher. Et maintenant, je prends le monde en témoin. Au monde de Hollandati. Combat dans les aratés. Car Congo, combat dans les ati, Congo Brazzaville, Sassou Nguesso, ok, Gabon, aux Hollandais, tali Sassou Nguesso. Congo Zambogana, il y a un village na. Le Tatana Koufia Tikilo Bilanga, Congo Brazzaville, il y a un Lingi. Mon combat aujourd'hui, c'est un combat de l'Afrique. Nous devons libérer l'Afrique pour le bien de nos enfants. Pour le bien de nos enfants. Obi boni bazo kufa na solo Kinshasa. Bana kimbuta boni bakufi. Solo ezana Kinshasa. Il est temps que nous puissions agir. Il est temps que nous puissions agir. Et nous allons agir comment? Tout en étant matamor,
bakokanga ngai bakoboma ngai bakosala nga boye on s'en fout plus bokanga biso nous avons soif tokoma ba héros na mboka oyo toza na soif mais ba héros vivant ya liwa te po boboma biso te o baomeka baosambwa progéniture no mobimba eza na pasi yo osamba bana no baosamba bakoko no baosamba. Vous me saisissez? Donc c'est un problème au baloba te ke bazotinda biso te to telemi obi prière nga sala. Seigneur, fais de moi une référence de ma génération. C'est ça la prière on a chaque jour. Na tongo so na lamuki na sambeli. Je prie pour les pays, na sambeli pour na Congo. Zambe batela mboko yo. Na ba konzina. Te ba konzina Congo baza soute mande silati. Bo Congo ba konzi bazala. Baza sans mandat o. Oh, yo benga mo ba konzi. Ba robe baza ba konzi te. Mande sila. Ka oyo nazoka mwena ajine wana azoko ko se saisir te. Koko wa mukolo, kengo adondo. Ngapi na age na longwe na kipe ba koko na ngaiti. Tu t'accroches à quoi na age on a 84 ans. Ozo continuer Rolandela soupe ndakala, soupe pondu. Hein? Mikolo ba molia ngulu batumba. Omona ba ona yolo ba telemisi ba jeep, ba olia ngulu batumba. Na age wana. Hein? Bobenga na kengo adondo 84 ans. Oko moneka ko ndire mutu moya bidi kambute, c'est di kambezo moya zana. On dirait bidi moi hypocrite mo boy. On dirait bidi kambute. O mobeko likunze lobi, soki to komi na suka ya manda yo koko yo ndo komi président. Yo kazolo batali kambo. Asawa na kaka. Ndiye moi hypo. So makambo za pa di pe mona ya ye. Moi pembe, soko teli pembe na. On ndeko na biso te. Ba lo nationalité. Ma nationalité bazolo bango. Kengo adondo. Rappel historique. Les noms m'échappent. Nous sommes à la conférence. Maya Nkumu. Nous sommes à la conférence nationale souveraine. Bilenge Baye Bayango. Maya Nkumu alobi. Kengo Adondo. Sa maman est rwandaise. Son papa est polonais. Si quoi yaka na mboko ndengeni mbula makasi. Mbula makasi betara kuyi na mboko yo. Mais aujourd'hui on parle de la nationalité. Qu'on nous dise la nationalité de Kengo Adondo. Qu'on nous dise qui s'appelle le monde landango. Quelle est la nationalité de Kengo Adondo? Sa maman est rwandaise, son papa est polonais. Confère Maya Nkumu conférence nationale souveraine. Pour nga kenda na ba preuve, pour ce toke na l'état, pour ba ba mukemke toke na justice, afinginga na fingité. Na lo ba vérité historique mboka. Na landango. Place vient na kinzenga yoka soni. Ba tune wapi ba lengwa or yo lo bomba na Soudan. Vieux. Wapi livre d'or. Mutubaka kaka sam na politique. C'est là la silisa. Batula te na lo belo mamba conférence nationale souveraine. Référence historique na biso yango na politique ya mboka. Conférence nationale souveraine. Batuna bango. Maya Nkumu atuna Kengo Adondo question. Yo mama na yo rwandaise. Tata na yo polonais. Siko ki Congo yo komi na ondeni. So tali pe via na pembo te. O mundele. Ozola na ngai. Conférence nationale sur la vérité bimara. Je profite à travers cette émission, selon les échos qui nous parviennent, Kinzenga serait mort depuis hier. À vérifier. Ah bon, vérifier Kassité, on a la lâcheté. Ah, Joano mata avion qui n'est poto. Rien que pour avion au Bomayo. Na lobby on a conditionnel. Serait mort. Daniel Sef. Ça là c'est ça. Maya Nkumu na conférence nationale. Abi Kengo Adondo, maman nae Rwandais. Pour balo ba maman nationalité. To bandango na Kengo. Tobandango na Kengo maman nationalité. C'est un faux débat au bango ba bimisango soki na ndenge nini. Ils ont mutunyo ça. Oh. Ils ont bisoté. Ils ont bisoté. Ils ont mutunyo sone. Mutako na double nationalité. Bon soit renoncer. Azongi na nationalité na ete. C'est pas grave. On peut avoir une autre nationalité pour des raisons d'études, pour des raisons de santé, pour des raisons d'affaires. Mais dis moment qui pose ça ko sunga mboka na yo. Tu peux renoncer à ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Nous sommes renvoyer débat mboka na individu kaka moko. Mais bozo pesa mutango penguya. Nous sommes Moïse Katumbi. Batali biso mais bolandela pe Félix te. Bino botinga na Moïse. Ah, bolandela Moïse, mais biso sko Félix tanga obimala lidusu. Place bolela, bo changer sous discours. Félix te, azaka mwana Tshisekedi te. Toyebi bino. To memi bango na système wana. Bango bazo attaquer Moïse kotoyo, biso kotoyo. Tozora na Félix ya matindika. Le 24 tozabo na Sainte-Thérèse, Daniel Safou, tous les bana matete derrière Daniel Safou matete qui sait sous lemba.
ngamona mi mabino ti Sainte Thérèse biloko lelo za mbuta minda lisasi nga okangi onde ti gojila tchon na mabele po balingi to koma na ba niveau na nde mosengo lobaki le combat est devenu mystique ozola na ngai ah mystique donc banga baye bayango kubanga ezali susu te longwe obi ngapi na ndo banga surtout moi sinani ndo bangisa iki baba kukanga iki baba kuboma kubanga sili pour niveau na auto sala une semaine à hôpital mon cher tout na Belini malade ya solo te solo à Kinshasa une semaine à hôpital n'aurais pas okufa la maladie et j'aurais fait quoi pour mon pays n'aurait pas okufa parce qu'on a télimeli ba on a ndenge moko penda ya GT vous comprendre o penda ba viena ba kino ba no bina kala saka yo sang na ndenge penda saka yo sang eza suma mbwatante Shadari wana zo sala ba meeting na biso tozo banda biso le 24 na terrain Sainte Thérèse. Au banda le 24 mais besoin moi retard bon ben installer ba base ba mati ba drapeau un peu partout opposition rien te mundeko na ngai bolanda wana eza ba impression baolinga ba justifier ba mbongo ba ozora Kabila mundu ba drapeau bazo tiakana bato wana Kabila robetaka bango Nord Kivu ekitaki na no ba jeunesse ba kitisi yango te na Beni jeunesse ba kitisi yango bongo bino a jeunesse akisasa bozelani drapeau komi partout mboko bato ba defarali pa 200 francs na tongo mais drapeau partout mbange belé bilan zéro bilan majorité na PPD za ko ezani to ke no sek tala ngalingi sube mission to bio Daniel émission na boyi ya ke mission o ba bengi ba analyse bilantaire o ba mo bato to laksa onda to tanga o leka bango analyse bilantaire quel est le bilan de Kabila dans l'optique analytique tout que secteur par secteur tu es dans secteur éducation université ya ngwane koma ni asosoti université ni asoso yo moni toto sala débat na télévision na mtazo baza licencié mais azo bateke balobara gouvernement démissionnaire yazo ba gouvernement démission ozo mona niveau mboka nde ba memeli mboko ba boma biso bana bango batengaka hier bango so ba rediriger lo biriwaya lobi ba Daniel Safu ba rediriger c'est inévitable et puis que na okene manier mana Shadari to sala élection a gagné Kandako méchant na biso solo na gagné oui tala bato babika Moïse Katumbi candidat Félix candidat mais na fayulu mais ngazo c'est la dauphin sola mori sola wika o matata o Aubin na teki lupango na biso na matete na teki lupango na biso bana matete babi tozana lupango na biso na malandi na teki lupango na sengi ya pui ya bandeko lo partenaire tout bana poto la pe Daniel Safu na za candidat président de la République tout en sachant que batumuto surtout kengani na gagner ce qui kana nazo zelaka dauphin so na monga o Aubin o Matata o Shadari je jure au nom du Seigneur Jésus-Christ même si mama teka lupango na bambongo nazo kangisa kangiso na kosala campagne sans argent na koyaka na promesse bato basali de seta ba échouer mais ngaso opesinga pouvoir na kotonga Congo na komisa Congo de Afrique du Sud na komisa Congo de une petite Suisse ezaka mambo ba promesse bon pe ba prometaka ti et kokisama oh bo Daniel na mayele tende kona toi tu me prends quoi toi Kabila bata mayele pe ba émission te ya ndeko bino vous avez faux journaliste ba docteur ebele yoka vous avez faux journaliste ba docteur ebele et là vous avez mona nde ba ozwa baba to mona nde ba ozwa baba ba titre na bango c'est là émission suka to salingano yango zela yoza zela tango yozo ba ki autour ya Kabila batape mayele bazali cette intelligence là produit quoi yoza je ne sais répondre nga intelligence au bazan autour de Kabila, ça produit quoi? Ni à soso. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. L'intelligence, c'est cette capacité-là d'améliorer les choses. Vous avez et changer les choses. Vous comprenez? Bah, il était. Batama boumou. Batama boumou. Le koson des akuna. Le koutan des akuna. Chacun cherche sa part, sa vie privée. Na zongi ne bande l'émission na pona conclure l'émission na yo mukolo Kabila na famille politique na balinga ba changer constitution au lendemain biso peuple to benga na bango je te l'ai dit et puis baza musika to benga na bango je te dis parmi les prophéties de Kimbangu le 4e président sera chassé par la population. Daniel Safu pour que to Kabwana dernière question
dernière sortie médiatique, il y a Moïse Katumbi qui sur l'élection est ça limité. Les fautes na bango te peuple à tenir bango regardé, mais bon se prendre en charge. Batumsu va interpréter le rôle là, c'est une façon de défier le gouvernement en place. Est-ce que nous avons un gouvernement? Nous avons un gouvernement. Déclaration de guerre. Non, c'est pas une guerre. Où est le mal? Bango basala ba déclaration de guerre. Est-ce qu'on a un gouvernement? Yo ka premier ministre. Bobenga yiko tunani. Chibala nzenze. On a gouvernement. On est un gouvernement. Yoka mikolo soza na mutu kazotuna kaka bakolinga balongolanga na sali nini ngapi dana sali nini wana garde du corps nem tapesi information na vie soka kotika na jeep bakolinga balongolanga nga na sali penza nini na sali nini yoka raisonnement mutu Effectivement, ça l'est l'autre. Kanga ya oleki sango na sali nini bakolinga balongolanga wana linette kana miso bakolinga balongolanga na sali nini ozola na ngai Congo ekomi bilanga masango bazui o bache population bondi mali susu premier ministre mususu te ya suka ye wana chibala balia batonda bamela bakomisa ntina suka biso problème na biso. Le 23 décembre, sur l'élection exatée, le 24, nous réclamons l'indépendance du Congo. Notre indépendance recouvrée avec sa souveraineté. Parce que l'indépendance du Congo est confisquée par Kabila et sa famille politique. Le 24 décembre, peuple congolais télémi pour l'indépendance. Nous allons réclamer notre indépendance recouvrée le 24. Na moment où nous avons l'indépendance, nous avons tout ça va misaba Tshisekedi basala donc les loso ofandi pechona ndeli pechona photo boma photo tchele poison 0 papa 0 pechona za lelo incon ya mboka aza référence à jeunesse tala Rossi bobomia na ebaki Rossi mais li bango ndongo ekomi fatolo bela peli kama pechango bino bobosani ça fait ba mikole belé ti le corps ezaka na morgue bongo bino botuna raté où est le corps de Rossi vous savez journaliste c'était kende sala enquête luka kora Rossi au film mango tala place mona ke mboko eza na bulu yeke moto akufi c'est méchant et bemba moto eza wapi et kora Rossi ezali wapi omoni niveau mboko bazo memela biso omoni sika bazo tia kanda na mitema na biso komi basi na bango bazoba na bango omoni kanda bazotia na mutema siko komi makambo kanda nazolanda nanga akoloba on dirait anga ye nanga pera cash na mboko nanga pera omoni malumalo pe cash malumalo pe cash nana leki malumalo na arrogance malumalo aki arrogant hein moi mutu mo azane kazaika bo taibo malumalo de triste mémoire. Balingi skoto mako chole bembe pour la interpeller bango. Pourquoi il ne tire pas des leçons du passé? Maluma la zapi. Maluma la zali wapi. Maluma la zaki so afani na kiti azo chola na Tshisekedi. Maluma maza wapi. Aza wapi. Dans le monde d'Akhenaton. Dans le monde d'Akhenaton. Il y a une fois dans la purgatoire. Fanaba masumu na ambasala ga tricherie à l'élection a rôle kala moni purgatoire ezali passage entre paradis na enfer maluma la zawana bato ba sambela rapena ba vérifier ba mona za nazo lela moto ya li felo ozola nangai donc si nanga aujourd'hui peut avoir des prétentions arrogance mot démesuré il paiera cash na rosuki sa mingi bisonyon sur le 24 avril na terrain Sainte-Thérèse, na bato Katumbi, na Tshisekediste, na idépécien, toutes les forces acquises au changement. Tokuta na bongo na Sainte-Thérèse, tenu yoka kuna Félix Tshisekedi, le successeur de Mahatma. Et Tien Tshisekedi wa Mulumba, oti le loto le lara, matanga na nesidité. Merci beaucoup Daniel. Mais aux infos journalistes. Vous allez reconnaître que
bato baza nzinga Kabila baza mayele belé. Excusez-moi mon cher, na lingaro mingi, mais accepte que ça faux journaliste. C'est là où je conclue. Merci beaucoup Daniel Safou. Merci tokomi na suka ya émission oyo botolanda Daniel Safou ba propos ezalaki ya ye ba question ezalaki ya biso ye moko ayebi makambo wa otoloba soki atire yango wapi ba source d'information na ye aza censé ya ko divulguer yango ye moko to ya ko garder yango wana eza makambo etali biso te au moins biso to poser ba question ye à répondre mais bozaka toujours branché sur Congo Millennium nangai Patrick Kitoko ainsi que na Tatiana Osango pour na informer bino makambo etali mboka au République démocratique du Congo. Je dis merci na batu nyonso ba concourir pour que émission et les kandenge et sengeli. Je dis merci à Jires Dibenzi, merci à Jordan Kambala, merci à Tatiana Osango, merci au coordonnateur suprême, au président même de Congo Millennium qui est Ricky Dibenzina, Molonga Linaye, Maman Bijou, Maman Jolie. Bolimbisa Maman Jolie baza na kuna esika bazali na mikila poto en train ya ko coordonner toujours entreprise ou eza Congo Millennium esa mi pona ko informer bino. Merci na assistance ya Anissé Kinkela, merci parce que atubakisa mwana ya sika na kati ya famille na yo abotamaki ya 2 jours passés. Merci à ma grande famille eza partout dans le monde balandara biso bo continuer ko s'abonner na site au Congo Millennium. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bah, question vous avez biso ndenge toto poser Daniel Safou. Bah, réponse vous avez bino ndenge Daniel Safou a outil pour répondre. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine occasion. Congo Millennium.